voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. la voix du peuple. Quels sont-ils devenus après passage à Barona en face? C'est la question que Bissot tout autour naka Tomi Posaka Nabanda ku tant total la émission Oyo après avoir kota la Kamoko. Et comme c'est une question qui revient trop, on s'est décidé na équipe na Bissot vérité en face pour que tout banda ko faire revenir bandeko ba le can émission na Bissot à la mesure où nous pouvons. Et c'est pourquoi le lot bomoni na bandeko ba auto la première solo bomoni que tous a toujours na même tenue parce que tozo continuer deuxième solo toza nango. Bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Vérité en face. Et si ka pe oyo to permettra bandeko ba ko avouer ba vérité bazan nango ba secret pour na ko se base à la libérer et puis de l'autre côté pour na bandeko bozo tala biso eza enseignement eza évangélisation toza ko te ya bandeko toza koteya na biso ya koyeba ndenge nini esenge na biso ya kotambola na katikati ya mokili oyo ya koyeba kochoisir kotambola kosala makambo ya malamu abandonner ce qui est mal parce que on ne se moque pas de Dieu, tout ce qu'un homme aura sémé il le mentionnera. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes là parce que nous sommes décidés avec un couple au Pebara Oleka en émission na biso pour que to meka ko pesabino compte rendu Yamakambo et les Kapan à Bango. Mais avant tout, tous se retrouver non juste après cet élément. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons les bien pour Nabino. Tout là, nous allons la rate. Ah, tous dans la commune, il y a Lingwala, sur l'avenue Kalembelembe. Direction, avant ma direction des amoureux. C'est-à-dire, il y a 24, avenue 24, au côté Kalembelembe, avant ma direction des amoureux. Ils sont les Lupango, ils ont 15 sur 26. Donc, si vous avez un boye, vous avez 15 sur 26. Dari landanga, vous avez 15 sur 26. Si vous avez banda awati na suka boye, vous avez 15 sur 25. Si vous avez boye na suka, dari ledenga, donc tina suka boye, ils ont 26. Donc 15 sur 26. Dans la commune, il y a Lingwala, c'est-à-dire au Robeta Flat, au Robeta Résidence, au Robeta Marambuto Lingi. Donc, il y a vente, il y a parcelle Oyo. Tout ce qui est contact, vous contactez Vincent directement. Dans le numéro, il y a affiché au bas de l'écran. Il y a famille Théo, non. Il faut signer belé non. Il y a un individu qui a moko. Le yim tazote kango dans sombi et puis marambutu eza déjà complet bobenganga photo sala masolo somba lupango na yo soki po lingi ke ozwa demi to sola rara pona ba prix na ba détail bobenganga to solo pona référence toza na avenue Kalembelembe soko yeli na nenga Wileri avobima 24 dans 24 to na kwana toza na maison communale ya Lingwala et puis en face toza na Sanef. Donc, banda à 109 ti esika toza ezara yango eza ba 6e parcelle ou 5e parcelle si je me trompe pas et soro continuer tout droit bonde au moni Wileri donc espace il y a bien et tout le baming était tout bien dans le téléphone. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes là pour vous présenter la suite. Il y a Makambo et les cas la vérité en face. Là, il s'agit d'un couple Christelle et Willy. Il faut se souvenir que Maman Christelle a je pense, Mujimai, Kasai, si j'ai une bonne mémoire, a Kinshasa parce que papa a linga kia ya koluka pour na libota
et ça là que papa ça là qui moi ba pratique moi pour que moi na ninga yi awa aza na libala moko ya malamu plutôt aza na mibali belé, voilà c'était ça en fait, aza na mibali belé pour que baza na mbongo et resunga bango na libota mais yaki kota libala moko et azoki ba conséquences moko ya makasi pour na bandeko batala ngote. J'aimerais que réalisateur na biso Château Kolo a réfléchi biso sous mémoire bandeko bazonga les sous na histoire en ba qu'est-ce qui s'est passé au bayaka on a quatre émission vérité en face to Rolanda yango et puis après juste être yamba les couples en question to yeba ba comment banani après koleka na émission. Merci. Zala l'aise toko kenao na kimia pe aussi na kimia oyebisa biso problème ni nous allons. Merci na parole papa. Problème menga awa. J'espère na yaki déjà na yebisa kiyo. Donc na bomba te na comme dana suka nde na zabu. Na posa na perdre mobile na ngati. Pona lingaye, so na lingaye te. So na lingaye te mena zala te. Na condition nga moko na mi yedo naza. Papa na uta musika. Na uta musika. Tant on a na ba condition papa na nga pesa kanga. Nazai na makamu papa na nga sala kangai. Meto na ina yokuta na bolingo moko e ko komaki na ye kolinga mobali makasi. Na lingi mobali makasi tito e ko bota. Mobali azo senga abalanga. Lokola papa na ngai atinda kinga pona mission moko boye. Papa to aba pauvre famille na biso okokate. Ngako to moninga ta mwa leta malelo boye pona za awa. So to kenga no na village na biso esikanga na tiki famille na nga bandeko na nga nyonso okuka mawa. Okuka mawa. Papa la biso amona ki pasi tellement leki ayebisinga yo moyo fanda awa ezate oza mwana liboso kende Kishasa. Metango zo kende Kishasa na tindi yo obala te. Papa na ngai. Na tindi yo obala te. Kende kuna linga mibali ya mbongo kutana na ba député ba généraux kutana na bato minene merci papa sono kutana na bango na ndenge ni za ba cérémonie oyo na kolo ba vérité za onga na bomba kana kata mutema na ngata mutu moko ayebi yango te kaka yonde nazo ebisa po olukela nga solution ya problème o papa na ngai a travaillé kingai a travaillé ngai a katanga banzoloko a tanga ba moya moto a tokisanga na ba mai moko ya mwindu doki babilo papa na nga salanga nyoso ba ranga teza ba chance o nga sa eska na kotelema moya mutu aboyanga ezati ndeta ngoyo sala mabonga bisinga kiende tonga na ye na Kishasa na pasi na yaki penza na pasi ya makasi tonga na ye na kotambola la makambo papa nga sala kinga na kokuta na bu na kokuta nga dana ba ngo sala ba makambo ngo disha na ko sala ngo ka ndene expliquer que déjà ndene na oloba ngo papa na kokuta na mwana mobali o kao ya Willy toboti bana mibali toboti nga na Willy bana mibali papa bolingo o Willy alakisa ngai dono yeba teso to tout le monde a bimisa makambo po bolingo wa memanga na ngona okokati na ye komona te oui bato si balobaka babite soko lingi na bolingo solo comprendre que bolingo solo penza a ya lokuta peza menga na mona penza ke ya ula memanga na bolingo o moko dona okoka kosala mabete mais eza na moment moko eza na esprit moko sala nini e yakanga papa ngai na linga nzoto makasi nde na zabwe na linga nzoto makasi so na bimi na mobali te na okokate journée moko funa bimata na 2 personnes 3 personnes pour nazala bien et bandio nenge papa sala au cérémonie to depuis kaloza bo te après cérémonie papa salinga nde mamone o musalangati na cérémonie papa donc soki nga na bimi na mobali te na okokate donc na ko bima na ya moninga ka kito biminga na esili mena soki ya déplacer na fona sala ka ko sepelisa ngai mais ton aussi ce moni ya mona zona mfana no ngapi na kokanga ngana kokanga sentiment te
Donc aucun sentiment do songa na yoki kaka posa ya mobali funa luka mobali na sani na bima yango moninga na kindaka na bima na oyo na bima na mobali oyo na bima na mobali o to na kokati donc nazaki na problème moko téléphone na nga o nga na yeko pesa o awa téléphone na nga ebebaki donc to na sala ba photo ba vidéo na ngai mingi sipuma na ngango na koya na bimina ba mobali pe to passer ne ba makamto sala to ko sala so na sisi na ngai mobali bika na garder na ngai so na zonga ndui na ndako na tseni na longolo na ebaki te soki téléphone na ngai zaka suna musu na papa comprendre nga ngai sikanga na wuti nga ba téléphone bana kokona kota awa na sala bonga na yebi na ngai te donc eza na place so ba benga soki Corbert et soki nini esika makamu so nga na longolo yango donc ki kuna ki esali nini ifandi kuna téléphone bibi na bengile ke mobali na ngai papa ne bisesemi ki na ngai yaka kende bongisela ngai téléphone donc on a dit que ma maman be ezati na longola na ngango apesi téléphone aye ko bongisela ngai esika to ko bongisela kaka ye moko akom soki esprit ni kotaki ye soki eloko ni no yeba te aye ko kota soki na eloko na so ba benga Corbert so Corbert aye ko découvrir ba vidéo on a salaka ba photo do ba maramu so na sala na kasaka na longola donc ifandaka na ngo wana ifanda wana yepe aye nango tala ndekwa mutu za ndekwa mutu aye nango pa yaya naye apesi yaya ne tango apesi yaya na ngande na zaboye ndenga na zaboye wili alobi nanga libala esili na kipa nani te na bondeli na sengi pardon na façon nyonso pardon na sengi papa ya wili aboyi na mutema mama ningi ko sentir nga ata mukete onda te pona yoka ba dire na ye ba bundumba na yo a continent to va na ipoto sola ya to sola to ko solo la to sala auto ko sala nga na ye papa vio mora mo so ameme yo mora mo so tenga na ye bien na za ebo ite mboka tia pamba pamba muta ndo zo mona wana do uko linga ite on sepela na yeti comme na façon na ininga za boyi Christelle ko futa ngo ya futinga lelo te Christelle ko futa ngo ya futanga te qu'est-ce qui s'est passé kasi ya édition te il y a petite version na ye mais toni to yoka parce que yo nem toza victime yo nem basali passe soki na l'action biloko eza na téléphone oyo uko vana mo ma saboiti mon na ndo zo mona ngabo na zaka boiti so na l'action ba photo na ngai bo mona bebo jeunesse na ngai na monene et so na koma bo na epte so na maladie bien quoi Christelle abimina bato ya ko bima na bamuti ba vidéo ngala za ngwa na ina fa sa ngote et puis il nous a bien que soki mutu mususu mutamone quand même ba vidéo wana o eza pasi pona nga petit frère nga propre o moni mutakala mo so ngala za la kanai ko pisanga mo sa bongo sango leki na nga zo na ndako dire ti mazo mona ni atala ti bilamba ndinga za wa abimana banga nakolo bana banganga o ba tumsu na ngona ko supporter ti babe basango na parlo pas ba tonto musu soit na baba soit na hotel ba vi asala ba vidéo musu sorti de la batu bazo coucher donc bazo coucher bo o ya za ku na za bo ba coucher directement papa ce que to solo na mo sabou a continuer vini nga pena continuer vini nga passion nga za nango elo na garda ki na ipsa ki petit frère nga aipsa bande ko ngati etika le logo mo lo kwa kashinga na raison nga na boye famille na nge yebi kutuma ba vidéo ti na pesi ba raison nga musuza bukuta quand même si on a lobi makambo ya sala mutu oyo kuta ko ko va na ba côté ya 5 volumes ba ko ko yoka iti na ebite mususu soki ya ebiso makambo mususu na ebite asa moi so na kanaka na ko boya ina vina ngati eloko nga ndo telemeli kaka mingi alinga nzoto mingi alinga nga na ebi omwe nga za na ebi kalinga nzoto mingi nga na kenda ka ba matanga mususu ba fete musu ya lukuta pona kimai
akozona moyi akozona butu donc so ozaka na ndako oke mosala te alingi nzoto makasi Christelle akozona butu azwi yo na moyi azwi yo na ntongo azwi yo na pokwa mpo bobimabima na ye nayebi te eza ndenge ekolo na ye ndenge ayebisanga obi ekoma ya mabe lisusu paster na biso abima na paster na biso bapeti apamba oyo président tozolia te abima bima na bango so mwasi onga kovivre na ye na ndako aza mwasi mokili mobimba papa en fait situation place pour les ezali aloba Christelle papa Zali awa papa Willy expliquer réellement ma camine de cas na mboka avo ya Kinshasa OK le lot s'est retrouvé dans ma camion sur le coup de la non. Merci papa. Ya Willy. Ngai na salo ma bébé les pardon. Ya Willy so ozo place na motema no limbisa ngai. Ya Willy nyoso na sala rezanga te ya Willy. Ya Willy zanga te. Ya Willy papa langa mutasala nga ona zalo ya Willy. Sala ko. Ya Willy tonga na banda koya na mboka. Papa binanga ke nazo souffrir. Famille tout ba souffrir, ba leki ba souffrir ya Willy. Teke nga mwana liboso papa lobi na ya Kinshasa na ya koluka na bongisa famille na tangisa pe ba leki baza na sima. Je sais papa ce qu'on sent ndeni nekinde kuna pona bongisa famille na tangisa ba leki. Papa ko yebisa nga eza problème te. Ebinga mo na travailler. Quoi? Papa bien travailler ngai. Au travailler. Oui. Continue. Papa bien ko travailler ngai. Comme pe fona zona ya boya bi na une semaine au bano sala nga ba travail ba makambo ngwana. Tu fanda. Papa bien ngai akati nga banzoloko na nzoto. Akati nga nzoloko. Papa chenga ina maya moto ezotoka. Papa chenga na mai moto zotoka. Achenga na mai mobo papa asopeli nga mai mobo ya mwindu na nzoto. Ba makasa pakoli ngai ebisi ngai na Kinshasa a na linga mibala mbongo. Na linga mibala ebele na zo mbongo pour atangisa famille. Papa ebisi nga na bala na osikote. Onde na kutana na yo ya Willy na linga yo. Christelle. Christelle. Mon frère, yo kanga très bien. Nazo loba na mutu aza na sima na yo. Christelle. Quand nous sommes là nazo ya kozanga na yo. Chérie, n'est-ce pas? C'est pas pourquoi. On peut expliquer au problème on les a. Donc papa m'a tindaka yo oya mission oya kindumba ko ba teka tindaka yo ya sokini atindaka yo oya kindumba. Mena siko yo ka se bano o bazana ndako na secteur ko kwa bana nga. Na ko ndi mo bazana ngo. Yo papa ni mo bazana ndoki. Bazabana no ya Willy mbizanga pardon. Ya Willy linga yo kila na pardon ya Willy. Na so na yiti. Monsieur, na so na yiti. Comment ça va même le téléphone? On va se la pas sur le monsieur, ça la même au côté. On n'a pas au saline. Christelle, yo très bien. Papa na bina tindaka mission ngo siko o sala yango libanda ozwanga tenga loto ko ma place moko. Yo ndimo ko ma place moko na ngasi moko banda ko shabuzo bana na katanga kuna. Ya Willy solo sala kapona linga yo. Solo linga yo teme to komita na bota te. Ah bon? Linga yo ya Willy. Yo faut continuer vivre papa. Ya Willy pardon. Yo faut continuer vivre yo papa na tinda ki. Parce que on s'en a tata na yo. Ndoki nyama. Yo ba ko mangala vina nga. Yo ba ko mangala vina nga. Na omoni le là aba ngalo ke sumu salate na ko beto soki nzela te na ko beto na porte na bango ko mo leta pa makambo bango ba ko sisa ngote to suka na ngona leta. Voilà, on a un macadam, donc on a 0 mètre donc
0 seconde na makadam na kitiawa concession la biso yango yo ya maluku nzela maluku ne na lobaka makadam yango yo posa ko baninga moni muninga yeyo azotonga déjà étage na ye bandeko mosusu bomoni bangare ezawa donc tout le monde est en train déjà bato basi basombaki bazotonga déjà donc nde nalobaki ke awa eza masolo ya sur masolo ya kimia eza to kosombi terrain logo oyoki baomi koloba o bayaki bato moko bayaki kobotola patati patata no donc bozomona bandeko kuna azotonga déjà bomoi bandeko batie bangare kote kuna mpe bandeko mosusu basi bazwaki mwa baespace na bango ebele basi batie ya bango kuna donc toza sur place nangangi nalakisa bino quand même bandeko mosusu mpe baza kuna baosasa bamisala na bango donc hâtez-vous parce que makambo ezokende déjà donc hâtez-vous bozwa baterrain na bino 20 sur 20 $4,500 bobengaka na numéro eza au bas de l'écran bobenga na numéro oyo tochange système ya visite eza lisu nde ezalaki liboso teke non fo tokangisa bato ebele non soki oza prêt otini ndeko na yo aboya na géomètre awa aponi esika na ye après baterrain na biso nyonso eza cadastre c'est-à-dire soki osombi terrain mpa na biso eloko kosala eza kaka kotonga awa soki osombi terrain mosala kosala eza kaka otongi ndako na yo soki osisi kotonga nde koluka livre parcellaire na niveau ya bureau ya cadastre donc il faut ça la mise en valeur ndako mo ya 2 chambres mata mo neti ndeko na biso nde azosala azotonga étage na ye oyo ntango akosilisa yango nde akokende na niveau ya cadastre mpo bamisele livre parcellaire parce que document oyo esengeli ozala nango oyo l'état ayebi yango biso tosi tosalela bino ezalaka déjà donc ofuti kaka mbongo na yo ozwi acte de vente na yo acte de vente na yo na document oyo ezocertifie oyo l'état azoreconnaître na numéro cadastre ezoconfirme ke lopango ekomi ya yo ti mokolo yesu akoya donc ya kitoko ezaka mo nde toteki boye biso moko mpe tokenda te toza ya biso kimona liboso donc tozalaka awa tokozalaka na bino na terre molai donc makadami yango donc moni esika papa aza kotonga makadami yango etali ye donc eza mabele te eza ngomba te eza mpe te ko place moko boye il faut zwa susu moto soki okomi il faut zwa susu moto bokota na kati te donc tolingami na makadam donc awa makadam eza soki obaluki boye makadam donc eza esika ya malamu oyo tozokontinue kotalisa na bandeko na basombi te basoma mutuka yango wana ezoleka donc toza mpenza na esika ya malamu awa na quartier village Matonge. Voilà, chers amis et téléspectateurs, je pense que tout vous allez rafraîchir et pas il y a Château Colo qui est notre réalisateur, merci. Et tout ça maintenant au même diapason pour que tout le monde voit nani na plateau na ngali sous les lots. Il s'agit de monsieur Willy et madame Christelle. Monsieur Willy, bonjour. Bonjour papa. En tout cas, et c'est vraiment en tout cas, et surtout que les cas ils ont la facilité, ils ont impossible, mais le fait que l'équipe bonimi le sous que sa suite tobete ne pena maboko. C'était pas facile quoi apprendre les camboyo oyoka ya mwasi na yo les options c'est que infidélité na libala est impardonnable. Si. Tu dis que moi, je suis à Tamboli na libala, à zone mérité de sous-souter, kozanara ta libala, voilà. Et surtout qu'on apprendre que papa na ye, mouta chaye moi bilo on nzoto pour que soit na Kinshasa, zone libala belé, pour à côté sambongo, mais yo yoko ya na moi si abongo, ils a le moko vraiment impossible na mutunyoso. Mais aujourd'hui, on vous retrouve ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après collègue en émission? Pour moi, il y a la Bible. La Bible était biso lobi ke so kangi mo sino na kobo. So ko limbise kayo, so po boye kayo. Nga siko na tala mingi Bible. Pe avant ko tala Bible. Faut ko tala siko moi ça moi siko linga kaye pe na po mingi au moins ni verset wana. Et compliqué un peu biso moi tout. Très bien. Parce que mutu mususu ako tala ka Bible mais alinga waneti. Mais na epse bino na bandeliki na linga kaye malgré toi sali bongo na zaka na bolingo na ye. Donc na limbisa ye mais ils ont qui facilité na famille na ngai ti lelo bon ils ont kaka bakoma ko zoyer ndengona mais tellement ngana ye tant to butu ko makatola la biso mbale to ebini to solo la to ebini to kanisa ka donc famille pe ba quelques personnes bakoma pe na
part na ye baza pe na part ne ba monique eza makambo tellement ezalaki ba makambo ezalaki diabolique na kati bon ba misusu ba pesa raison ba misusu ate azaka mwasa ko vivre na ye te tika ye kaka kende déjà sala makambo ezalaka te poani tango banda ko sala ayebisa ka te puisque force wana ya ko pardonner parce que eza bato misusu alingi mwasi alingi mobali mais force wana ya ko pardonner ezati parce que yo force wana ko pardonner uti yo ezwa o epuiser yango wapi bino bo monika lelo munene oyo ngala yebi côté na yiba e to côté na joie na joie lokola mwana classe nde babokolaka mwana classe natali source côté to uti na ye na ba forme so asala na vie na nga natalaki pe sima natali retroviseur yango moni venaki motema esengaka kifona pardonner ye yango moni na pardonner bandeko mingi bakotuna yo moko olobi ezali baproblème diabolique na ningi yo moko opesa biso réponse bosalaka nini mpona kosisa baproblème diabolique oyo azalaki nango bon mingimingi tokendaka na se ya makolo ya nzambe tokendaki baprière tokotaki bajeune ya ba 21 jours tokoti basali biso badelpo babande délivrance na ye po déjà moto oyo aza na esprit moko boye ntango déjà bozokutana na ye esprit wana mpe ekota mpa na yo tellement tokendaka église basala biso baprière ebele badélivrance ya makasi bademo moko babimaka mpe kati na ye nga mpe basalinga baprière wana dans les bons makambo wana nde eyaka kobima nango. Très bien. Et ceux qui ont pardonné ye to comprendre que ça parce que comprendre qu'il y a agir na volonté na été ah oui ezalaki animé na esprit moko boye ezalaki kati na ye ya papa na bango. OK. Parce que yo na papa bokilo bosuka wapi non parce que atikala pe olinga yo te en tout cas papa pona papa na bango wana pe nzamba limbisanga nalinga kosola na été nalinga pe komona été parce que base ya mwasi nanga eza papa na bango so na bi pe na banda kosolola ne mwa mingi na banda ko raisonner ba mambo wana eza teke nazo solola na ye te na ninga kanda me nalingi tozana na musika parce que ye ninga za déjà boy ade na Saint Esprit soki pe azokanga matro na papa na bango akozongise pe lokona parce que na yebi to papa na bango akanisa na mutema neti lelo ndenge na bimisa na monde wana na yebi to papa na yakanisa rapone parce que papa na etanga bana ko mviye faso mbele baboy asalele baboy bon parce que na linga baza contact mingi te parce que akozongise na monde wana o yepe papa na bango akanisa nga na yebi te donc na linga penda to solola mingi te ba solola na ye mingi penza pete ye moko pe amona ke papa pe amemaka ye na banzela mabe ye moko pa koma osolola pa akoma kosolola na papa na bango na mwa muke ya moko akobenga ye pe ayambi na ye te donc tokoma na papa kaka bongo. Est-ce que vous rassurez biso que olimbisa pena parce que c'est pas facile koyoka makambo c'est vrai que azaki animé na esprit mabe parce que wana pesa parmi ba chapitre oyo bandeko bango kofungola mote quand il s'agit d'une infidélité, tu as baraté que Moutaroz a pu animer na esprit moko boye zo tinda ye ça la ba pratique mo boye pe moi si to mobile zo comprendre mais mobile na roko na ba niveau ndenge to zara soko kanyi moi si na yo to mobile non infidélité mbala moko obomi libala wana rata etam super rose à la paix et loro mo repoussaki mobile to moi si on a toujours tendance à boya mbala moko mais na ngambu na yo au fond du chapitre wana on comprend que elle mérite ton pardon. Ouais. Parce que ceux dans la bateau na péchose ko po wana ya conseiller. Ceux dans la bateau bazana ba même cas siko que azana mwasi na ye to azana mobali na ye a commettre qui infidélité aza sur le point ya kosenga divorce. Yo limbisi. Ni no koyibisa bango na ba o ta la biso amoni que en tout cas infidélité oyo ngai na olimbisa mobile na ngate na olimbisa mwasi na ngate po eleki makasi trop. Bon infidélité oyanga soki na limbisa ki parce que ezalaki volonté na yeti. Eza biloko mibale na koloba. Infidélité mususu mutu azosala moto mobile azosala moto mwasi azosala na volonté na ye moko. Mais nga so na pardonnaki oyanga parce que ezalaki l'esprit o batiaki ye papa na ye yango nga na limbisaki. Mais batu oyo mwasi oyo to mobali oyo azosala na volonté na ye bon wana ezo dépendre na mobali to na mwasi na mwasi to mobali soka kolimbisaka ye parce que mutu musu azosala na nkona ye azosala na volonté na ye mais nga so na limbisaki yanga parce que na yebi côté utaki
Pe balandeli biso na ba prière, toza dans les bons. Ceux qui infidélité ça et qui pardon yé, faut ce qu'on muta étudier infidélité na yaki pour ani. C'est ça. Et ça bien bon. Parce que nga omolinga ceux qui zalaki ki ba makambu wana o bimi l'église wana za bongo te. Na olimbisa te. Ngai. Na olimbisa te. Ba to ebele ba omona nga lokola bolo, la mobali tout ça non. Na tel côté outaki. Mais ils ont battu oyo, on s'en a dit comme la volonté, na za kana mobile ne très bien, za kana moi si ne très bien mais infidélité ça na kati. Wana ko limbisa te. Donc mutu na mutu ayebaka ke eloko nga na on sala ngona volonté na nga eloko na on sala ngona volonté na nga te. Christelle nga soki na limbisi na lobi te ke mibali nyonso balimbisaka basi na bango to basi nyonso balimbisaka mibali na bango. Non, ouais, parce que l'infidélité est amabe. C'est interdit dans la Bible. C'est ça. Très bien. Donc, nga ko tu conseil na ko pesa. Mibali o basi na bango ba osala bango to mibali o bazo sala basi na bango. So azo sala ngona volonté na ye. Kolimbisa ete mama, kolimbisa ete papa. Ya oui. Bazo sala ngona volonté na ye. En tout cas, voilà. Christelle, c'était toi. Limbisa na tutoyer yo muto yaka ko lukabiso pour l'aventure Oyo. Avouer à ton mari, à ton homme, na mobali na yo, ce que tu faisais. Et la raison où il est repoussé au Salango, il y a une explication, il y a Papa Willy, il nous a expliqué que Boleki n'a pas prière, la délivrance est Salamaki, et à comprendre que vous avez qui volonté na yoté, vous avez qui animé, na esprit, vous avez poussé au Salama Viwana, ni nous voyons bisabiso na nengi lelo, en couple et vous en harmonie. En tout cas, il y a le bosso non merci Papa Vincent na oyo bosale linga penza. Merci. Donc on t'a beaucoup non pas na non. Merci penza na ndima été. Donc il y a solo ça un problème, il y a ko luka bato ozo pe solution. Très bien. Ko ya ko luka yo donc na juste solution ya problème na ngai. Tala problème na zala na ngona ndima ki su te so ngana oza suna ya oli. Donc a mobali na linga ka makasi. Donc na esengo makasi pa Vincent na ebité mutu nyonso na ofanda na soka na problème c'est que ngano ya na vérité en face. Donc no ya na a pour arroser solution. Très bien. Donc na ndima ite so ngai lelo tozonga na ya wili na ndima ite viki na makambo ya wili amona po na ngai donc na ndima rangote. Donc est-ce que okoko rassurer batuke ba désir wana ba posa wana en tout cas si là yo pas Vincent. Ozonga penza. En tout cas. OK. En tout cas. Dans to ke na yo yibi ke azawa. Voilà. En tout cas, pas Vincent côté wana penza te basala nzambe baza. Merci beaucoup. Nzambe penza asala. Très bien. Na kuma penza mwasi. Na la la rapé tant soit ta 2 semaines paye ou li to ça na biso à l'aise. Donc en tout cas. Donc là il écoute na koma ya oli donc comment ozang sanga kimio. C'est nga pas l'aise na pe mwana. Donc en tout cas, je sens il y a l'harmonie, il y a la joie, il y a la paix. Nous sommes très contents, mais parce que tout au salawa, c'est la parole de Dieu qui est notre fondation, notre base. Robin appelé Pasteur Serge a appelé sa message d'ailleurs par rapport à la situation. Merci. Jean chapitre 4, le verset 26. Voilà. Vincent Chiluizi, Naza Liboso, il y a Parcelo Bomoni na Telemi. Toza Bongo na Veni Mokonzo 51 na commune Yangalema. Plus précisément na quartier babenga na Brikine, c'est-à-dire to benga na Brikine. Soko outi magasin aujourd'hui avenue à tourisme. Si yo comme si qu'on a zali na voiture, c'est moins de 15 minutes. Donc chose dans le magasin, aux dans la voiture, les a polele poko mati et si kanaza les a moins de 15 minutes. Naza devant parcelle Oyo,
na lingi d'abord avant nakota na parcelle to lakisa bino détail moko important. Détail important ezali bomoni balabala oyo. Ezali balabala oyo bomoni eza na makadam. Soko mati likolo boye obima na grande route ya tourisme nde tolobi. Tourisme ezali nzela outi na magasin. Donc soko bimi boye na makolo c'est moins de 3 minutes pour mona makadam ya grande route. Donc nzela eza soko ye tout droit oyo kota na lopango. Lopango ezali 16 sur 16. Lopango ezali 16 sur 16 donc ebandi awa esuki aussi ko moni couleur ya jaune wana. Lopango yo tozo kota na kati poto solola. Toza na 2 maisons awa. Na C toza bongo na ndako eza 2 chambres, salon, cuisine, magasin et chambre moko ba benga la chambre ba parents eza na douche na kati dans salle de bain na kati et puis douche mususu salle de bain mususu eza na couloir pour na ba visiteurs et puis na bana et puis toza na magasin na kati et likolo toza bongo na 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis 2 salles de bain. Comme on a dit, chambre ya ba parents dans la salle de bain na pe mususu eza na salle de bain na couloir. Awa ezali bongo cuisine oyo batu ya likolo puis batu ya likolo ba utilisaka. Et puis to baluki na sima. Awa na sima toza pe na toilette moko oyo eza etongami. Voilà. Donc eza douche na toilette. Peut-être aux en la misala, peut-être aux en la visiteurs au bakuro kota na ba douche na ote, il y a batali banda pe ezali, eza commun, eza pour na des 2 locataires. Et puis na sima awa totiki yango na sima awa, aux en a espace mususu libre eza awa. Kouri peut organiser moi anniversaire na yo, kouri peut organiser moi temps na yo, peut-être tout le monde ça la lecture na yo za pour ça ici ga mura kimia, kouri enfin na no pe awa. Et oyo tana loba yi solo ya douche ya batu ya C oyo eza ndeur ya oya ba parents dari poussana s'il vous plaît ezali bongo awa eza bongo awa ezali donc muta na kati ya ndako ya C barubi mati awa na simawa voilà et puis awa ezali dépôt, c'est-à-dire que kosomba babiloko na yo basaka makala na yo bamatuka babiloko tout ce qui est au moins que kokota na ndako te et kokota na awa eza pona locataire o aza na premier niveau mais oya mutu ya locataire oya nini dépôt ya monase eza bongo soko baluki boye. Donc voilà un peu lopango yo na yako beta mno lisolo dari tozonga liboso poto solo ngo bien tozonga liboso. Dans un détail moko très important na ngina la Sabino, très important. Courant ezali, mai ezali, courant ezali, mai ezali. Donc tous attend na souci moko te awa. Et puis au-delà ya mai ya régie des eaux, tous na mai ya source. Awa bomoni, eza mai ya source. Donc on a pour ça vous to ça forage té parce que vous a déjà la mai no source. Eza mai moko vraiment kitoko. Bande kolanga na yo betamno du solo ya lopango yo. Bino batoza partout aux Otalanga. Le pango avec tout ce que je viens de vous montrer, vous avez que tout essayé tongami. Donc, au yemba la moko, au sombi ango, au kuti déjà basi basali lio nyonso. Soko rotia ba locataire kakayo. Soki pe au salango Airbnb kakayo. Soko au salango Airbnb yo pe kaka. Soki pe au yomo o ya vanda yo kaka. Mais l'avantage c'est que c'est déjà construit. C'est propre dari liara boye fona la sabango ba place nyonso ala moni pe ba locataire baza bazo sala moi ba matembele na bango donc bazo sala matembele na bango donc tout est déjà construit donc voilà la parcelle revient na mbongo moko ya bien mais pour ba mbongo yango il faut benganga na numéro au moni bini na c'est à écran. Benganga Vincent, je suis le contact direct qu'on a au Somba, le Pango Oyo, na Primo ya Malam. Je précise, tous en la commune Yangalema, na quartier Brikin,
Non loin, il y a magasin. Sur la grande route, il y a tourisme. Sur le côté, ça n'a même pas 3 minutes. Dans Moutouka, tout est Rokota. Il y a C, il y a l'icolo, Jeep, tout est Rokota, moto, vélo, Rokota. Et puis, il y a tout presque koto, il y a bien. Koura, Maïza. Donc, et puis, un aspect encore très important dans la paix, Sabine, c'est que il y a le pan où il y a famille. Pour ma part, en famille, des fois, tout ça, oh non, faut. Il y a signé, au télé kaboro signé, non. Au eza le pan où il y a mutu moko. C'est-à-dire que vous allez traiter, aux sommango directement, pas à mutuye moko. Donc tu lui verses son argent, lui il reçoit et puis vous remet tous les documents, enregistrement, tout est vraiment correct. Vous voyez que sur Vincent, dans côté les Camboussé, que dans 8 ans, dans Hollandais. Donc voilà, le pan où tu es relaxé, Sabino Yango, Bobin à Vincent, pour d'autres détails et puis pour la prix. Et ça, prix m'aura bien au CP là. Merci. Merci Cordon pour la parole. Gloire au Seigneur parce que ceux qui va se comprendre que tout ça n'a pas comment on l'a eu, les camber comme une solution. J'ai l'habitude de dire aux gens, surtout na bateau bazo banza ko linga ko bala topé ko fana na basi sika moko fo boye bake diable robete lo maboko te ato salinine soit combattre avant te combattre même pendant soit ko zuopé pendant te même après le mariage à combattre yo ko bala rolo banzam merci ndo kangolinga na bali na koya par bina saisir non ko bota o kipe ko bala o boti pe diable atiki yo mabina ozwaka bana na ye na repoussana. Cela veut dire parcours en sur ça tout et habiter nos diables jusqu'à ce que azwanzela moko kabula batu. Na lo baba problème tout est comme la rabicho na kati ya ba couple et ça ba problème ko kabula bisote. Parce que les kamso ezaka et comme la rabicho eza juste epé ça soit na mobali mayele soit na mwasi mayele. Cela veut dire epé ça na mutu enseignement moko songolo pakala na niveau moko. Parce que Nzamba ibinzela malam parce que Bible bengi le chemin, la vie et la vérité. Cela veut dire comprendre les gens dans parcours à muto à okutana na mutu moko boye. A okutana na problème moko boye. Alors est-ce que ozala à mesure ya ko lobato pe ko lenda liboso problème ango. Tellement on a la mesure na ngote tika problème mo monisa masiko yo pe et enseigner tant problème pour ko yaka. Aïba ki Nzamba zali. Mais bande ko na biso bazaki na problème moko ezaki ne ko na biso yaka kisasa na biloko papa salela kaye. Na côté ya bango ko ebisa bango lelo bosala keba parce que diable Bible lobi na Matthieu chapitre 12 les versets 43 à 45 expliquer lobi boye tango molimo mabe bimi na nzoto ya mutu ekenda na balie moko aride cela veut dire na bisika bikauki ezoluka place ya kofanda tango ekomona te e osala effort eluka ezonga kozonga eluka ezonga eluka itala na nzoto yango nzoto yango etikali ndeni babible précise lobi ife kuta nzoto yango ezali balaye orné cela veut dire bakomboli yango malamu tango ekokuta kokombola malamu nikoloba ekuti moto afandisami na kati ya bonzambe pa pesi vine mobimba na nzambe aboyi distraction parce que soki diable akuta ata bazelo ya mokie aloba na koki okota te na zelo mais tant qu'on déjà déjà balayé orné en côte encore sur côté té et ceux qui na koloba na 45 il faut faire très attention parce que soka kuti on peut kombolami alors que luka milimo 7 pour les qui est na makasi pour luka bazonga et en wana yesu on a raison ça ba ye kolipe veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation cela veut dire maman na ngai papa na nga na libala boko masiko na ko veiller bo veiller na batu bo veiller na biloko pe bo veiller na milimo po na wana nde tant beaucoup bon de la nzamba aux anabino longo père pour épargner bino na mabe. Merci beaucoup. Merci Cordon. Merci vraiment. En tout cas na yoki sengo kati nanga makasi. Na likambo nga na yoki na papa alimbisi mwasi na ye atali ke asalaki yango na volonté na ye te. Atali ke mwana mwasi oyo esika bautaki na ye alingaki ye makasi mais baboti oyo babebisaka bana basi toyebi baboti wana balingaka kolia mingi
ekolo wana bazalaka mpe mingi basalelaka bana na bango ya basi soki bamoni ke mwana na ngai ya mwasi aza kitoko, mwana na ngai aza boye aponi kati soki aza surtout soki aza na bana basi baza 5 4 akopona moko ou bien mibale baoyi azopona wana akosalela bango biloko wana akokende libala te. Il faut azala nde bozwi ya famille wana. Mususu akobota te. Yesi ko oyo akobota te, yende akobanda kosala, akobanda kobokola bana ya mutoyo oyo akokende libala wana te, pe azo oyo akokende libala wana te, yende akobanda kobota pona oyo azana libala te, oyo akobota te abanda kobokola bana wana. Na yebi penza bango, na yebi yango penza histoire yango penza très bien. Mais baboti wana botika biloko oyo ezalaki biloko akala lelo oyo tosi tokomi na se ya makolo na Nzambe. Il faut tobongola bizaleli na biso bana na biso tozobota. Il faut topesa bango chance ntango bazokende na bandako na bango ya libala bazongisa félicitation na ndako na bino ya libala na ndako na bino baboti. En tout cas topesi bino félicitation na bana na bino. Mais bino bokoluka obebisa tangu yo obebisa ake kobala tangu abali obebisi lisusu mwana na yo akomi nani nyama na ngunda na kati ya ndako ya libala mobali azokoka te nzoka nde eza ba mauvais esprit oyo memisi mwana na yo ngambo oyo ayebi te. En tout cas soki bozali botika biloko wana. En tout cas mwana na nga mwasi marge babimaka bakendaka yo pe il faut kotelema na nzela ya prière. Mwasi malamu yenda tongaka. Mwasi nde fondation. Mwasi soki ata mobali po balobi mwasi nda tongaka. Mwasi okotonga na kati ya ndako na ya libala. Oza fondation oyo ke ata mopepe ye eningisi ekuti yo penza olenda ndako wana ekoningana te. Mais soki yo mwasi oza penza oza fondation te, oza zelo. En tout cas oko panza libala nayo. Papa a comprendre. En tout cas ndimi kolimbisa mwasi ayebi bisika bauti ayebi ndenge abalaki ye tellement na félicité ye penza na elikambo oya sali. Mais ba papa baboti na biso botika biloko wana. Nzamba alola soki asili kopesa yo bana kopesa yo na provision. Ayebi ke oya kobala akobota. Oyo pe akobala me akobota te. Me yo koluka te ke o force Nzambe, o sunga Nzambe eza mabe, wana eza lisumu. Il faut en tout cas kozongela Nzambe kati na biso. Nzambe apambola bino vraiment na o nyonso bino bozo sala. Nzambe na lola ayeba kokota na kati ya libala na bino a soutenir bino na makambo nyonso boko sala bo pambolama bo kende liboso libala na bino babetela bino kankonduli. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. C'est un aspect très important, Oyo, je peux le dire, bisotou mingi, pas bisotou mais mingi, je peux dire même 70%. Il y a des mingi, des aspect, il y a des préparation spirituelle, tant qu'on beaucoup dans le mariage. Parce qu'on est plus focus dans le louer salle, dans le somba elamba moi sa rolata, veste mobile rolata, biloro batubakolia. Et puis on s'est dit, tu as l'église, va bénir biso, ça va bénir libala. Et puis après, dans le civil, tu as continuer tout ça, et on commence notre couple. Chers amis téléspectateurs, prenons le temps de préparer le mariage sur le plan spirituel, parce que c'est un processus où il y a beaucoup de réalités, beaucoup de contraintes, beaucoup de pression. Oyo, nasuka lango ezara résumé na momoko babengaka divorce. Moi si ozobala auti na famille na ye, vous ne connaissez pas son passé. Mobala ozobala auti na famille na ye, vous ne connaissez pas son passé, vous ne connaissez pas ce qui entoure la famille ozokota. Les gens vont rebeller, vont perdre la vie parce qu'ils ont bala moi si mon ali botamo. Aya qui n'est qu'à ko bala.
mais parce que famille wana balingaki témoin la bango akende lelo aza na sa mabele j'en connais eza na mwasi mosusu mpe aye kobala ta mosusu famille wana balingaka te mwana bango abala peut-être mwana na bango fo mbongo na ye fo asalelaka baleki famille bandeko mais mwasi aye kokota na libota bongo bamoni ke nyonso ya bango oyo esengelaki ndeko na bango apesaka bango ndenge bamisana mpo base débarrasse basani babomi yo to baélimino to baluki baboma libala wana. Alors nous tous nous savons que la prière eza likolo nyonso. Donc quand nous prenons le temps pour tobala na neti tozaka na énergie wana koluka ba stade de fête ya koluka nini tolata nini tosala makambo nini tosala nuit de noces, prenez vraiment du temps, même une année, même 6 mois, prenez vraiment du temps pour prier pour que libalo bozo kota ils allent accompagner na longue vie pour que un jour ceux qui beaucoup carbonés à la mokonatiki moninga na muki. C'est très important. Degolanga, merci encore pour avoir accepté de passer dans cette émission. Ça nous a permis de transmettre un message. Peut-être na bandeko bazolu kabala calamité. Nous tous nous apprenons avec la vie, avec l'expérience que on fait des erreurs pour que et puis ça bise expérience ça ouais ba otam la liboso. Mais pour votre cas, nous vous félicitons pour avoir accepté de pardonner votre femme et nous vous souhaitons une très 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 longue vie. Merci. Pourquoi pas tout coûter après 50 ans, beaucoup bakoko, tout le monde peut bakoko la vie. Merci. Lilo basuke gozani ni moleka. Ouais, lilo basuka en tout cas problème écoutant en tout cas nabi tout ça ba congolais, ba problème il a rabi sebelé et loka liboso nga na kosenga na foyer tout ça en Zambie boso. Très bien. Tout en Zambie. Na utolanda tout à l'heure pasteur alobi bablo moko motuya makasi. Donc Nzambe fazala na ba makambo na biso nyonso surtout mingi moi sina mobali parce que bango bazali kunzi ya ndako. Monde baza batu basimi ndako makasi. Donc conseil que ezaka ke ba problème ekomelenga soki ekomelio en tout cas place ezalaka moko eza kokima na makolo Nzambe. Nzambe mutayeba makambo ndenga salaka tout ça. Lelo nandimaka te un jour nakutani na ba makambo oyo nga po na nga na mona ngolo kwa film. Très bien. So ngolo ko la film mais poto zala bien na lingango sous na matoité. Soki na yaki ka pona na encourager bino na pesa bino merci parce que Sambino mais pe na yebaki makambo na yoka pa Christelle te o ya bombelanga tangola mais à travers bino tango mona yeke comment déranger yango en tout cas Nzamba pambola na bino taliboso bokel boso na musala na bino ba o nyonso ba ozwa problème on senga kaka bakeli na makola Nzambe Nzambe mutayebi ndeni akangola. Merci beaucoup, Monsieur Willy. Merci, na Maman Christelle. Et merci, na Bandeko Nyonso Botali, programme Abiswa Lelo. Continuez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à notification. Et puis, j'insiste pour liker l'émission pour que prochain programme te retire la bino, vous en raté. On se retrouve prochainement. Bye. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nyonso mon ami. Ok, fais-tu mon nanga. Nasi pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu mon nanga te. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours.
c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na biso tolikie. la voix du